merci lisusu ya ndenge tokutani lelo, bienvenue dans Coloris Club 84 hein, et ça rabiso toujours plaisir à partager na bino. Alors lelo toye tolobi tobeta lisolo ya gamme oyo. Mbote na bino, merci na bino. Alors, lelo en tout cas tobeta lisolo ya gamme, il y a le petit Marseillais. En tout cas, gamme oyo eza ba produit ezaka hydratant. Eza ba produit te pour netelisa yo. Po boya otuna ngai oyo lobelaka makambo etel. Oyo eza ba produit hydratant. Ba produit hydratant c'est bien aussi pour na peau na yo. Oza la peau sèche, oza la peau grasse, chaka choko te. En tout cas, ngi sarabino toujours zala na ba produit na hydratant na ndako. Po yango nde basalela kozala na été ya poto, ozala na été ya Kinshasa, ozala na été ya Afrique. Ba produit wana nde basalelaka. Oza na tampon te, ba produit hydratant, nourrissant. Yango wana nde basalelaka pendant la journée. Quel que soit le coin du monde où ozo se retrouver. Kende luka, so peut-être ba produit dans la chose na moté, mais kende luka ba produit oza hydratant. OK? Voilà. Alors, le qui n'a pas solo, il y a le petit Marseillais. Le lot dans l'exabino de lotion, il y a les petits Marseillais. OK? Et ça va belé mais n'a préféré deux lotions oyo. C'est très important. Lotion liboso yango. OK? C'est bien mentionné aussi, c'est apaisant. Ça pèse la peau, c'est-à-dire quoi? Mouto aza peau sensible. Peau sensible, rougeard et lembisa yo. Douta et lembisa yo. Mukusa et lembisa yo. Ba imperfection et lembisa yo. Voilà la lotion. Oyo ya petit Marseillais. Oyo ya rose. Hein? Oba komi apaisant. Ya wana ne oko salela. Oza la peau sensible ou bien peau sèche. Ba peau sèche surtout zaka elango ko karate mukusa ba peau souhaiter les makayo lotion o esengel na osala yango et ko permettre à ce que peau na ezala hydraté, peau na ezala nourri, peau na yo ezwa forme, peau na ezala lisse, peau na ezala en paix. So na ko bakisa bobo, OK? Peau na ezala en paix. En tout cas, voilà la lotion o okoki ko salela. Oya mi balé eza po réparation. Oh eza po na réparation, c'est bien mentionné. Pour abîmer, pour dessécher. Donc dessécher na isa bino ezaka que pour ezanga mai, ezate que peau sèche. Non. Pour ezanga mai. Donc ba po wana ezalaka omonaka ba sebum et comment obima ebele, mafuta comment obima ebele, sebum ya wana graisse. Graisse wana ekomi ko bime belé, peau na yo ekomi déshydraté. OK? Opakolaka mafuta na nzoto ekangaka yo sute, peau ekomi terme, peau na yo ekomi déshydraté. Alors il faut recourir na oba komi réparation. Yango ekoya pona ko nourrir yo. Bien nango eza nini? Eza que eza na beurre de karité, eza na aloe vera, eza na cire d'abeille. Déjà aloe vera première des choses et hydrataka à fond et réparaka peau. Peau et bébé eza na tampon. Tampon et kangama yo. Voilà eloko bando salela yango yo. OK? Na lobi na bino baume tenga na olakisa bino lotion parce que ça différent na baume. Baume ezaka mingi pona bato baza na peau sèche. Peau oyo ezanga mafuta. Peau oyo ezanga graisse. Mais on a olakisa bino eza ba lotion. Beurre de karité ezaka bien parce que et permettra qu'à ce que peau ya mutu peau ya mutu ezala hydraté, beurre de karité. Aloe vera pe bien nango susu ezala que eko aider yo au résister na chaleur ou bien na sécheresse. Hein? On dit chaleur ndenge ezala bien aloe vera ya wana eko aider yo par rapport à ça. Et ça vraiment na ba ingrédients ebele, ba ingrédients mususu yo mo poko kiko tanga po oyeba. OK? Bien ba lotion yango na bandeli susu yo mutoza na nduta, yo mutoza na tampon, yo mutoza na
pour abîmer yo mutozana rougeur nyonso wana voilà oyo okoki kosalela soko osalela produit oyo en tout cas ça va t'aider avec ta peau et ko réparer peau non et ko bongisa peau na yo. Alors deuxième élément dans l'exabino eza bongo huile oyo le petit marseillais. Huile oyo ezaka bien pourquoi parce que eza na beurre de karité, eza na amande douce et na huile d'argan. Trois ingrédients oyo esalaka pona peau ya mutu ezala en forme eza na kati. Donc eko sublimer peau na yo, eko rendre peau na yo douce, eko rendre peau na yo lisse, eko silisa nduta, eko silisa yo ba poso ya peau sèche na ndenge telemaka, eko rendre peau na yo ekongelisa peau na yo. Donc aka ozosalela ngo boye huile oyo bozomona oyo. OK, c'est très efficace. Huile le petit marseillais yango. C'est très efficace. Erozo salela yango en tout cas ekoede. Okoki osoma mafuta te osombika huile na pamba o salela na mafuta mususu. Donc oza obligé te ozwa o associer yango. Ozwa yango o salela mafuta mususu ça va t'aider. Alors peau sèche pesaka bien pour na huile wana. En tout cas eko rendre yo peau magnifique. Oko sepela na ngo soki oza bato bazaka peau ekaukaka ya nyonso. Ozo associer yango na lotion no oko sepela peau esalaka peau bien. OK? Alors oyo eza crème de douche. OK? Pona ko sokolela nzoto. Nalobi bien crème de douche. Yango mona ondeleza. Eza crème de douche. OK? Monde ça savon. Nous c'est on a mona bimi. OK? Eza crème de douche. Crème de douche. Donc oyebi que savon et irritaka yo okoka sous savon té. Oza peau sèche, okoka sous savon té. Oza peau grasse, okoka sous savon té. Kende recourir na crème de douche. Crème de douche ezaka bien parce que eko hydrater au peau eko permettre yo même si oza na se ya moi ozala en forme. Crème de douche nazo insister eza lait de douche te mais crème de douche lait de douche pesa crème de douche en tout cas ozo salela ngo oko sentir yo moko différence par rapport à peau na yo oko sentir différence ana oko sepela nango makasi. OK? Pour finir, toza na crème à main yango. Crème à main. Autour nango crème ngana sala crème à main. Oza na kinto. Oza na kinto ngana na kinto to eza pota pota monde tikalaki voilà. Oza na kinto. Oza maboko ekoma kubuka. Wala maboko esala yo soki ndenge nini maboko wana ezaka su sembe te maboko ekoma yo makasi mama ezate ke maboko no ezalaka bongo te ba produit simba ekomisa maboko moni pomme de main na yo oyo ekoma makasi on dirait maman akendaka bilanga ata soko osalaka pe bilanga ngo recourir na crème oyo po yango eko hydrater eko lembiso na pomme de main na yo et puis eko ya ko hydrater maboko na ko lisser pe maboko ko sunga yo pe par rapport à banduta par rapport à bakinto na otap na banduta na maboko likamusu par rapport à bakinto eko lembisa yo maboko eko réparer yo maboko na yo. OK? Yango yo il faut osalela crème à main oyo bien nango ezana beurre de karité ezana aloe vera ezana cire d'abeille mafuta nzoi. OK? Ezana kati donc eko nourrir yo po yo moko oko sepela na like sino ba produit nyonso o lelo okoki ko salela. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker. Sauf aux gens à Kinshasa ou bien aux gens à RDC, aux gens à besoin de produits numéro nanga yangwana ou bien au yé na boutique aux gens à venu Croix-Rouge numéro 150 na commune à Kinshasa. Et ça non loin il y a rond-point Willery. Juste la direction il y a Wangata. OK? Bye.